Bande kona ngai lisusu tosliko zonga kati na émission oya la vérité place dans alga continuer ko landaka ba rapport to ba question oyo bande ko ebele na Skype bazali ko komela ngai awa kasi na sina ko promettre bien déjà été émission ya lelo yo ezana rien à voir na bande ko boko ko poser ba question pour to courir émission mais ali question ngai l'impresario Joaquim Mezamba na ba pasteur mususu na ba frère ebele to sila ko préparer émission au presque pour 3 mois en réponse à la église et to ba secte to ba mouvement oyo komi ko bota ma précisément na mboka ya Congo na Angola oyo ezali ko loba ete oh ba mindele o ba yela ki biso mokanda na bino na bwatu oh biso ba yindo to continuer ko sambela ka banzela na biso ya bokoko na biso to tika ba mindele ba yela biso lokuta ba yela biso na kombo ya Biblia na bango ya solo bazali o ba ye bien après na kombo ya Biblia pour na ko exploiter bazala ka na peut-être avant David Livingstone wana ngana yebi na ngaite mais loko mo ka ngana yebete ndakisa ya David Livingstone okende gauche ozonga droite Biblia ayainela kibiso na Afrique centrale. Il n'y a pas un blanc, il n'y a pas un Européen, il n'y a pas un Américain à exploiter Afrique centrale qui est chrétienté et en Afrique centrale collègue David Livingstone. Non, Afrique est islam. Barabat ba koloni ba domina yango barabat ba yeba ki kosambela na religion na bango ya Islam ya wana okeno okuta ba pays neska ba Maroc ba Tunisie ba Ethiopie ba Somalie ba mboka nyonso na la plupart sont des arabes tipe ba kota ba Kenya wana parce que ba araba za ina facilité ko yaka na ba masua tout autour la côtière ba océan ezali facile ko yana ba bateau et ko exploiter bateau et puis okay na yo kasi ba mboka oyo ezali na kati ya Afrique centrale ya ngoto zali kolobela. Pourquoi Afrique centrale ezali Afrique chrétienne? Pourquoi religion chrétienne ezali ko dominer na mokili Afrique centrale? Question oyo bandeko na ngai tika banda lelo on a pesio secret o kwa affronter mutu nyonsa ko yele baka ba secte de noir mutu nyonsa ko yele baka mwetali ba bokoko mutu nyonsa ko yele okite Bible uta na yela na bato tika boye ba ete batu oyo bazali ko yaka na mateya ya lokuta parce que bazana taya ko analyser comment Bible eyela na kati Afrique centrale te qui est Afrique chrétienne. Raison eyela na Afrique chrétienne parce que tata watu zali kolobela frère na biso oyo ndeko na biso oyo le médecin docteur David Livingstone yekaka mutu akota kipenza na kati ya Afrique centrale sans intérêt à exploiter les noirs mais avec intérêt ya ko sakola sango malamu ya ko kufa na malaria ya ko kufa na dysenterie ya ko tika mwasi na bana na yepoete liloba na nzambe kota avec vérité liloba na nzambe oyo Bible kota en Afrique centrale poete lelo Afrique centrale et comme Afrique chrétienne et ya ki sans intérêt ya Bible ya ko exploiter biso et ya ki sans intérêt ya ko kosa biso o pour topesa bango bikeko na bango bakena wana makambo ena ngo sali peut-être na 1921 na batawa tata mfumuki mbango awa mena tangu ya kala le 18e siècle papa na biso ali boso a koti na biso Bible na Afrique centrale précisément na tout autour ya côtière ya fleuve du Congo tout autour ya balak Tanganyika balak Moero balak nyonso to na ba Victoria Falls nyonso wana na ba shit nyonso wana kuna batu bayebi côté est ya Congo batu bayebi ba Butembo ba Bukavu ba Goma batu wana baza capable ya kopesa biso ba témoignage te basi bakenda bamona bandaku bamona ba ville bamona ba village place David Livingstone alekela pe aviva vie moko ya pasi mais loko moko kaka lobaki ete mokana ya Psaume 119 yango na kokene na yango sitoki amoni bampasi ya kotea sango malamu sitoki amoni ki ya collaboration entre ye na bayindo à travers la Bible et continue na place nango Jésus alingela yango likambo moko alobaki o nga na bendi parmi ba recherche na sali na ba livre akoma alobaki boye oh Africa yo zali pota ya Nzambe likambo nga na banza tika ba pasteur ebele ba évangile ebele ngai na yo ndenge toyoki yango tomeka mpe kososola que signifie papa oyo amoni mpasi mpona kosa eloba na Nzambe atiki ba fromage na ya mpoto atiki mwasi na bana na ye epuis ntango amoni bapasi ezali na Afrique alobi oh Afrique yo misère ya Nzambe embarrassement ya Nzambe yo Afrique pasi ya Nzambe yo Afrique pota ya Nzambe yo Afrique
likambo lingo loba nini ndeko na ngai sosola question otango zwa réponse tiela biso ba commentaire tango za na YouTube benga biso na tango za na téléphone na biso komela biso tango zo email na biso qu'est-ce signifie kolela ya souci oyo David Livingstone akufa na watali ya oh Afrique yo misère ya Jésus oh Afrique yo pota ya Nzambe oh Afrique yo embarrassement liko ba eloko za ko cause pasi na motema na yo pona nini za Afrique zali mawa ya Nzambe pona nini Afrique yo mpota ya Nzambe likambonga na yebi na mateni na koyo yebi sabino likambonga ya tirenga attention ta la sali ba recherche suivi ya David Livingstone na mikanda akoma mais place oyo ngai za ko kuma pour comprendre un bon je vois pourquoi na jour wana David Livingstone tango yaki na ujijo na bakutani yeko na David Livingstone lukaki ye tango bakutani na tu est-ce que c'est yo vraiment David Livingstone peut-être amona kenzote kauki peut-être amona ke centaine nga yebela kana ba photo parce que ye Stanley azane mwana Londres azane mwana États-Unis comment akumaki wana ayeko yebseke yo komi vraiment boye pardon tozonga na mpoto tika makambo yeko sala awa zonga David Livingstone atalia bien Afrique yo mawa ya Jésus natika yo jamais oh Afrique yo pota na ngai nazonga poto jamais David Livingstone likolo ya bolingo na epa na Nzambe likolo ya liloba na Nzambe likolo ya koluka na kotisa bato oyo vérité bayeba Nzambe koma lingi bango Jésus koma zana bango koma bazali mpota ya Nzambe Africa ngana ko kangama na bino katiki no konsidera ko teya bino bokene suko teya bo panza sango malamu na Afrique Centrale yango muina na bino yango muteko fongo la bino yango muteko laki sabinote mundele oya zako ya awa arabe oya zako ya awa azako yela lokuta moyibi azuba mikanda nyonso na komia azuba foto nyonso azuba pellicule nyonso azu yango apesi yango na dana Stanley abi Stanley Henry pardon kende komisa ngoya na Londres pardon kende komisa ngo na États-Unis zala munoko la ngai makambo yo moko ekomona awa kende loba yango makambo ngana komina ba mikanda na ngai nyonso oyo plus de 50 mikanda komisa yango ba agenda na ngai manifeste na ngai ba makambo nyonso ngana siliko koma pardon kolongola place moko te kolongola te ko bakisa te komisa yango kuna batanga yango bayeba koma biso ba mindele toza ko exploiter ba noir tozo boa bango toza ko déplacer bango na ba famille na bango tozo panza ba mabota na bango ça sont des choses qui doivent cesser mais pona ngai nalanda yo potozonga papa Stanley pardon tika ngai nakokufa nanga awa na Afrique na bandeko nanga oyo na batu nanga oyo soni ekome na mikolo pota koloba ete Bible yaki na boatu soni pona yo kuna potele msalingomba na yo mouvement na yo ya kibayindo na yo ya kinkusisme na bino boza ko sala kuna ya kiba nabi lukombo ne boza ko teya kuna bayela kibino mukanda oyo muntu yela biso na Afrique Centrale yeyo alobingana ko kufa na ngai awa en effet oui akufaki mais jour akufaki tika na yebi sabino message moka katika kina mukili oyo Afrique misère ya Nzambe Afrique pasi ya Nzambe Afrique pota ya Nzambe elingi koloba nini na yebi na ngai te ndeko na ngai sosola mais tango akufaki basali recherche bayeko kuta David Livingstone na mbule landaki wana na 1874 wana na 74 bamindele baye balakisi place akufelaki discussion ekwa ki wana entre bamindele na bakoko na biso bayindo tozaka koloba bakoko na biso bayeko ke baba koko bazalaki na bayele ya kosakana te bayeba kete nzoto ya mutu ezali kaka nzoto kasi motema ya mutu ezali rele na makila ya mutu ezali rele na âme na ye valeur ya mutu c'est l'esprit de l'homme pas la chair pardon de place okoya komona ete David Livingstone tango bakundie na bandeko na biso na bakoko na biso bayekolo bayete désormais
bamindele lokwa baza ko insiste que te bazwa nzoto ne bake na ona mboka na bango na poto na bango na Londres na bango problème ezalite toko pesa bango nzoto na bango kasi lipate koleka awa biso tozala besoin oyo ya molimo ha haleluya décision ezwamaki boza mikuwa na bino boke na ona Londres kasi motema ya David Livingstone ekotikala awa na Afrique motema ya biso africain parce que motema ya mutu raisonnement eza wana makasi nezali wana direction ya force ya makila na nzoto ya mutu utaka na motema Bible confirme yango motema ya mutu ezali rele na makila na mutu makila ya mutu ezali korele na ame na ye ame ya mutu kofanda kana makila ya mutu bino bamindele bozwa nzoto na bino boza mikuwa na bino bambua so bono kolya yango bokono sali boliko sala makulutedi kwenu wana makamu na bino safari mzuri meoya biso motema ya tata oyo ayeli biso liloba na Nzambe amelisi biso Jésus to meliye to ndimiye to moni kitoko na ye to komi ko kabola yango liloba yango komi ko panzana désormais ame na ye esprit na ye motema na ye ya biso bazwaki motema ya David Livingstone bakataki yango na motema na place na yango bakendaki na se ya nkondo wana na se ya nzete wana bakundaki yango wana ti lelo yo motema ya David Livingstone ezali kati na biso na Afrique nde yango wana ndeko na ngai tikatoke nokozwa peut-être dernier répondre na biso Afrique c'est na biso Blanche Tudilu alléluia. Toi, j'ai le salut, je ne voudrais faire que ta volonté, parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon roi. Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien, tu me fais reposer dans les verts pâturages à cause de ton nom. Baba bi baba beba beba, na bagani na legani, oya zalina na ya zalina bomo ite koleka ya moki. David Livingstone tata na biso na molimo David Livingstone ye mutayela biso liloba na Nzambe David Livingstone ye mutayela biso kwatu biba no makete yela kina nzela bayombe o yela kina na bakongo wana o David Livingstone yela kina mwanda wana et puis azu bato azu basua ba recherche ngana sali na mona na place David Livingstone yela kina mbushiri du fleuve Congo te Stanley ne mutayela kina mbushiri du fleuve Congo makolo nzela ti akei kuna kota Butembo na Bagoma kuna na Batanganyika na Ujiji na kota Zambie ayeko kutana na ndeko na biso oyo babeyi ko David Livingstone Bible wapela kina bato Bible wapo kosa biso baindo basek na bino bayela kino mukana na bato jamais Bible yela na bato eloko ngana ebi David Livingstone na Afrique Centrale akota kina kata motema ya Afrique po panza sango malamu kasi akota ipela nzela ya Zambezi na kota est na Océan Indien kuna nde ayela ki wapi Bible kuno mzali ko bete yela kina nzela na bayombe Begera na nzali na bakongo wapi Bible kuno mzali ko loba natango kwa David Livingstone aye déjà ba Rwanda ba Angola ba Kotana tout ezalaka nango déjà ba bindele pe ba yeba kana bango déjà exploitation à l'homme par l'homme na ba bindele ezalaka nango déjà kasi David Livingstone teyeli biso Biblia eloko moka lobaki tata tika ngai nakende kuna nakende kokabula na bango puvike obatela ngai kaka yeyo aye bangungi malaria mwasi na ye bana na ye bakufi ikola absence na ye pona ngai na yo to liloba na Nzambe oyo mokokisi kaka ya kolesa lobaki te allez partout au monde et prêchez-les baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit wapi Biblia oyela kina bwatu wapi mukanda obi muzali kolobela kina bwatu sino ki makoko na biso collaboration ezalaki entre David Livingstone ko la Bible ezalaki terrible ezalaki kitoko et c'est grâce à la Bible c'est grâce à David Livingstone mutu yeko monete mundele afunda mina mpoto ye place to komi est-ce que Biblia